Nani abomi Maman Blandine? Est-ce que vous avez pas raison pour la nuit Batanakio? Les amis pour la nuit. C'est le matin. Vous savez ça la boloko. Non, ça la boloko. C'est le matin. Kaka yemo na kati ndako. Olobita okutaki na position nini? Azaki ya bolala. Ndo bouger azo répondre te. Ale nde obimi pour que no yebisa nani? Obenga famille na ye. Donc c'est on constate que déjà azaki na situation à okufa. Siko question tribunal a soumis les chouchous. On a vu le psy va présenter. Quand on a mon émotion, je suis là, ça qui n'a pas on a dit qu'on a on a juste ma vie que na vie na lukisi moko na ba numéro ya sika ba numéro mosusu wana. Comme ça tribunal circonstance ni maman na kufa. Akufide solo et puis c'est n'a pas idée mon sous na meki suko bouger pour na moni kama solo mukati tena kititi na simba ngo na ki na ki ukakabini kuna na beno watu ona ndina mona ki kiasi aso bouger te c'est que on a dit comme il y a est-ce que vous confirmez maman na yo alikuwa kwa mayo? Pardon? Il paraît que maman alikuwa kwa mayo. Nalalaki, maman a fait le compte. Car on a yambi, abi ezanga rike. Nanabi uyo lobini. Abi na haute église, na komi na ndaka sikoyo, na kuti maman na mbeto azala kokufa. Na gangi au nom de Jésus, ouais ça n'a pas monté. Abi la solo boya. L'émotion on a crié, la kiti kuna se. La bibi na lipunda se que bakamira. Les amis la vérité na bengi la bien blindé na kufi, mais blindé na vérité et l'eau. Quand on a rabi, toki no kuna. To bando mata, to komi liboso a changé numéro à bengi petitia. Tant on constate que maman a kufi. Pour nani okima kindaku, okeko se retrouver c'est comme mususu et pourtant au bengaki ba membre famille. Il fallait que la baronne fasse ce wana, pas constater ensemble que ce monsieur c'est un criminel. Sa place n'est pas dans la société. Si un enfant qui est capable de donner la vie à sa propre maman, non seulement qui a supporté sa grossesse pendant plus de 9 mois, mais qui a débrouillé pour lui faire étudier, est-ce qu'un tel monsieur peut-être est appelé un bon citoyen? La réponse est la Ma Mission TV, le miroir du monde.
Lingala, français. Lingala. On peut chercher comme on a. Lingala nani. On peut t'améliorer. Ma jolie bonne année. Ici avril 2004. Ici avril 2004. Pourquoi papa n'a pas nani? Yeye c'est Kazadi. Comment maman? Papa ça va bon? Oui, évité. Comment maman n'a? Dans l'île de Marseille. On a originaire à village. On va faire signe. Autant là-bas. Autant là-bas. On suit déjà diplôme. Quand vous êtes diplômé, il y a des villages dans le territoire, on évite. Et bon, province. La province faut éviter. Alors que, silence s'il vous plaît. Alors que vous avez diplômé de temps, on va y appeler. Numéro 9. Dantini. Vous évitez. Ok, merci. Monsieur Billy, vous avez la parole pour présenter le fait de la présente cause. Honorable membre de la composition, nous vous présentons les prévenus Rigen Poi Angaïto devant votre auguste tribunal à l'audience de séjour en procédure de flagrance pour avoir à Kinshasa, ville de Saint-Nom et capitale de la République démocratique du Congo, plus précisément dans la commune de Kassavubu, en date du 23 août 2022, volontairement donné la mort sur la personne de Madame Chilemba Kayemba Blondize, alias Chama, par étranglement, lesquels faits sont prévus et punis par les articles 43 et 44 du Code pénal livre 2. Nous avons dit. Oui, elle était bien remerciée. Il faut aller aux alliés. Invité. Oui, pour la nuit, il va à est-ce que vous avez pas raison pour la nuit à Kanakio? Les alliés pour la nuit. À cause de le matin. Vous savez ça la boloko. Non, ça la boloko. À cause de le matin. Bon, vous voyez bien que maman n'a pas de ça. La menée n'a mort. C'est que maman a couffé. Chico. Au cas où ça tribunal, circonstance, maman n'a pas fait. A couffé de. Moi, Kofi, autaki voyage. Moi, il peut autaki voyage. C'est vrai que autaki voyage de Komaki. Parce que si maintenant il est dans la zone d'église, à côté de la maison de la famille, à mon niveau de la maison, na beti mwaka wana na china musaki na se. Ah, nazongi boye na tala boye na bouger. Azomona ba mutazola mukata. Quand on a eu moi solo et puis c'est na ba idée mosusu. Na meki suko bouger boye na moni quand nazola mukata.
titi na semba wangu na kei na kioloka kabini kuna na belo watu wana ndi na mwana kiasi aso bouchete si kidogo mama bi comme il y a ça c'est non oui bisi donc utaki na voyage on va pas utaki na voyage quand on zoko dans ndako izara journée zaki na mercredi va la midi na midi yo petit maman azaki na position ni ya kolala azaki ya kolala na chambre ou bien azaki na salon na chambre na alors yo petit na chambre petit maman aza na position kolala obengi azola mukate obouge azola mukate akoki na cabine po benga naye wana benga bandeko na ye obela bandeko na ye obengaki bandeko na ye obengaki nani obanimero pomai telefone nanga na bonisa ezaka na nimero moko oyo nazalaki na ngwana na beta sile ezalaki atansila sikoyo oyo obengaki bandeko na ye na sansa ndenge ilo nini oyo omoni mama alali okanisaki nini na olala wana okanisaki alali ou bien okanisaki nini pokende obenga bandeko na ye mana kasoko azali kolala mais ntango nde sikoyo na bouge moto nameki kobenga ye na bouge nasolamuka te bongo obengaki bavoisin te kwaki bato eloko na kompanaki te na ndenge nakendaki kobenga bango ti mpona kota victoire kuna ndi kobenga bango ti mpona koluka kaka papel naki okoma ntina eglise mpona bengaki paster. Ok, ça va. Comparer la partie civile des Yami. Partie civile des Yami. Partie civile des Yami. Est-ce que vous avez le logo au Malativina? Vous avez assisté à ma hein? Vous le battez? Partie civile. Zongana. La toni boy, tribunal elingie loba, eyeba. Rigene na mama na bafana bango mibale ube baza combien na kati ya ndako pour bafana. Bazala ka bango mibale. Bango mibale. Ça fait combien de temps baza bango ka mibale? Parce que bazala ka bango mibale. Relation ya ye na mama na ye ezaka ndeni? Bazala bon terme. En bon terme. Maintenant, est-ce que makamba voyage wana oyebi yango? A voyage ata. Te oyo alobi ke mama na ye autaki voyage. Est-ce que oyebi yango? Autaki voyage wapi? Bandodo. Na ya voyage ya Rigene oyebi yango? Ya ote internat to kama internat. Ote internat. Maintenant, est-ce que makambo ya diwa ya ndeko na yo asa mama na yo yaya na yo? Yaya na yo? Pour tu es partie civile pour tout le bac, il va quand même quelque chose auprès de vous. Prends ton courage. Tu vas dans le lac, là qui j'ai dit. Avec lui, il y a alors, on s'est dit, c'est la lac, comme si maman a coupé. Non, il y avait là. Il est gagné. Pour y aller dans le lac. Et c'est moi, c'est ça là qui est à minimum. Elle a eu. On a récupéré le téléphone. On a bien les décatés. On a bien les décatés à y rappeler les bichons. Abino, Boya, Amba, on a la maman comme ça. On a tout le monde habité dans un mamoko. C'est bon, Tozoya. Vous êtes ensuite de Banzoya, à y rappeler les chouchous. Pourquoi on va plus c'était? Voilà, c'est là Tozoya. Vous voyez? On peut le côté. On a tête dans la et on court la petite là comme ça. La toquée pour. La moitié de répondre à tes.
Souple, kende malembe, toye baba fait le kakinding. Ceux qui ont l'élite, voyez baba fêter, kende malembe. Oui, calmez vos émotions. Vous allez encourager. Oui, toi kende malembe. La belle est bon, parce qu'elle est ainsi. La belle est là. La monnaie comme tu l'as posé au Kanga. La belle est là. Les sous-sous. La toquée, c'est ça. La tête de la porte, elle est là dessous. La juif au bout. La fourreau dedans. Elle a fourreau dedans. La tête qui porte soleil. Elle vient à maman. La zone ici. La belle est là. On va madame Bam. La continue à m'adapter, mais un peu matin. La côté, porte, quand elle porte, elle a des kits. Elle a des kits, elle a au côté en 4 ans. Elle a la côté. On est aquí, mon colonel. Jeudi vers 14 ans. La côté, elle a la côté, elle a la mona qui est dans le téléphone, la côté, elle a la place dans la été. La côté, la chambre, elle a bien mis au cause dans la chambre, elle a dit. Na shamba na monyete na bimi na esi bakori gani azadi bawanzo benge oya ma telefone te babengi mawele kate plito babengi ni kafe batu na moni deja ya blandi mabino na monyete na koni na ke ko devie pona ke ne place na mbeti ne place la na komi na kutake na kusene lungi bina eno longoli kusene lungi moni batasa maya moto na mkongo. Elle a mon acana, elle a qui m'a mon copain, c'est pas dit au gang. D'accord, on est à chambre, bon salon, bien studio, bien dans deux chambres. Chambre salon. Mais elle a une chambre. Rigen. Rigen. Maman a quoi la chambre salon, mais elle est là, quand il y a des spots là, la question, tous autres, on a Rigen. Yoko dans la chambre à maman. C'est quoi au jour on a au Kendaki na chambre moi que nous sommes. Je suis là quand on a côté na côté ndako. Na mona qui fait déjà rideau, ils ont qui rotenga ma prochaine za la wana za qui bon côté. Za qui dit ça beaucoup et dès le côté ça qui a attiré attention na makona ni ka côté la kuna na chambre. Tant au côté na chambre maman, mona ini. Faut que là les collègues mettent la position ni. Et le ginasé tout le milicolo. Mais par rapport à la partie civile de Ngautoloba, à côté qui est na mousse licolo et l'umbi. La camarade n'a ni bagage jour wana. Mais par rapport à un jour où il y a des les kaki, nani yaki na ndako. Ba kombo na. Oui, mesdames et messieurs les procureurs, si vous pouvez nous préciser dans quelles circonstances le prévenu a été arrêté. Merci beaucoup, Monsieur le Président, de la parole accordée au parquet. Nous tenons à répondre avec promptitude aux questions intelligibles du tribunal. Le tribunal, par rapport à sa première préoccupation de savoir dans quelles circonstances le prévenu a été arrêté, nous répondons de la manière suivante. Le si prévenu que nous avons présenté devant vous, c'est un criminel de grand chemin. Que le tribunal ne se fie pas à cette attitude qu'il dégage comme un moine. Pour la petite histoire, le prévenu Rigen habite l'immeuble qui est juste derrière le tribunal au 4e étage. Et il y habite avec sa mère. Sa mère revenant d'un voyage de Kikwit, lui également, revenant de l'internat après avoir présenté l'examen d'État, par les efforts personnels de sa mère, qui ne vit même plus avec son père, pour sa maman, c'était la joie de voir que l'enfant vient de terminer les études.
Mais grande était notre étonnation. Nous avons été alertés par la police de la commune de Kassavubu en date du 25 août 2022 vers 15 h. Comme quoi il y a un cas de mort d'homme sur avenue Opala, justement sur le lieu où nous nous trouvons. Ainsi donc, le prévenu Rigen, après avoir commis son forfait, il a pris soin de ses sous-frères. Il s'est rendu premièrement à Kingasani, auprès du pasteur à qui sa maman lui avait confié pour des prières, pour dénoncer son forfait. C'est le pasteur qui lui conseilla d'alerter la famille de la défunte. Alors que sur cet immeuble, il y a plusieurs voisins qui occupent ce niveau. Il a préféré passer outre les voisins pour les alerter, au besoin de secourir les fortunés. Chemin faisant, arrivé à Pascal, il va informer le pasteur, selon sa propre déposition, que ses amis de Kikwit viennent lui informer comme quoi les résultats des examens d'État sont là. Vérification faite, il vient d'obtenir son diplôme d'État à l'Institut Mokolela avec 60%. Pris par l'euphorie, il a préféré laisser la dépouille de sa mère et fuir encore vers l'église. Le pasteur, criblé de remords, prendra l'initiative, au vu du numéro qu'il a remis personnellement à lui, pour contacter un des membres qui se trouverait à Lubumbashi. Et ce membre de la famille qui est à Lubumbashi, qui va alerter un autre membre de la famille qui est ici à Kinshasa. Et c'est de cette manière-là que la police est arrivée. On a ouvert la porte et on se rendra compte que la défunte a été déjà tuée il y a plusieurs heures. Voilà les circonstances dans lesquelles le 6 criminels a été appréhendé et conduit à la police. Ainsi saisi, la bourgmestre a pris l'initiative de contacter les parquets. Voilà pourquoi nous avons accéléré la machine pour attraire devant votre auguste au tribunal la procédure de flagrance les prévenus. Vous avez bien mis balé. Alors, avant de constater l'Iwaya maman, Nini précise, ce que vous en avez précision, jour, où vous savez qu'il y a maman, dans vous en avez pas moi. Ok, on le voit qu'il y a midi. Parce que maman, avant midi, on a pas moi Ernie. Vous savez qu'il y a Ernie. Semaine on est lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi. Regarde. Dimanche, vous avez dimanche. Vous avez lundi. Vous avez mardi. Mardi, si vous avez donc, yo mardi, yo qui n'a pas fait. Vous avez fait wapi? Na église ici à Sangelanga. Wapi? Na Kingasani. Na Kingasani, pas là. Pas ya pasteur Gracia. Pasteur nani? Gracia. Gracia. Na Kingasani, église ezakuna. Est-ce que maman kenda? Donc yo le mardi, c'est là yo mardi qui n'a pas kuna. Mardi na Tongo. Mardi qui n'a pas Tongo. Uzongi? Uzongi mercredi. Mercredi na erni. Azongi mercredi na ba 13h14h. Na ba 13h14h. Okuta okoti, okuta ina na ndaku. Okuta ina na ndaku tango ezongi. Okuta ina na ndaku. Tango ezongi ndaku, okuta ina na ndaku. Dans la zone qui n'a pas de camarade n'a été kaka yemo na katanda. Kaka yemo na katanda ko. Olobita okutaki na position nini? Azaki olala. Ndo bouger azo répondre te. Ale nde obimi pour que nous yebisa nani? Obenga famille na ye. Donc c'est on constate que déjà azaki na situation à okufa. Parce que question tribunal a soumis les sous-sous. On a vu le psy va présenter.
mpo nazoyeba te ntango namoni bongo esali namba mwa émotion nazwi kaka saki na ngaka oyo nazalaki nango wana kaka nautaki nango wana natie so na lipeka na bimi nalukisi moko boye oyo ezala na banimero oyo abisika bongo ya banimero mosusu wana. Est-ce que vous confirmez maman na yo alikuwa kia boma yo? Pardon? Il paraît que maman alikuwa kia boma yo? Alikuwa boma nini? Bon, et alikuwaki bisika na lobotanga. S'il vous plaît, silence. Loba? La province. Oui, Loba toujours. Et alikuwaka ngai parce que nazalaki destination qui est embâché par le ngai. Oui. Lokola ntango ezalaki te ntenga na ye. Oui. Bazalaki mpe d'accord na kini. Nde tokomi kuna nakomi ti pembeni deja nakoma nakomi niveau kuna ya naliki tikapa pena mosika niveau ya kananga kuna baye koboya lisusu mama ye moko ekoboya na bandeko na ye baboya balobi te ifasima kaka boye influence mpe noko alibimbashi bayebisi ye mpe alobi bon kaza mwana na bino maso na kosala yango naye kozonga abengi ngai bisengaki te oyano kinshasa te soki noka na kipiti banda noka kuna tanga nalobi sava me etangi mpe ezalaki na kota mpe na 6e balobi te mpona noka opere mpona oya kobela basalinga opération ya nini esili wana na vandi so mwa ntango tozalaki mpe na ye te asali mpe wana mpe alobi ketanga nazokende yo moko tikala oluka ekole ebongo oyebisa ngai nakoluka nde nakokende bongo natikaki mpe nga moko natikaki nyonso azoli ngai mpe ndako na miti ndako na vandi eleki nango mpe ekomi ere moko boya stage efalaki tosala bastage nasali mpe stage na ngai mpe nasilisi azalaki na kati ezalaki na butu mpe na kosi na ngai mpe mi na ngai nakozaki mpe église certain jeudi boye ntango nalamuki siko na ntongo nazomi reconnaître te nazoka bapense na ngai eza mpena bien te vertige moto pasi nabimi libaa na vandi bozosimba te nakotinga tozosimba te nabimi kaka bongo naza pena nazomi senti pena ngai te naketi église ntango nakomi na église namoni pena nakomi na ngai bien tosambeli mpe wana nabi te ntango soki ozalaka ba esprit moko kaka nabi osambeli na ngai nakisaki mpe motu moko pete nabimi na ngai mpe nazomi na ndako ntango nakomi kaka na quartier na biso kaka nakota nabimi na biso santi biso kaka biloko wana ebandi kopanda ngai nakomi kotambole nasanti biso kaka ndenge esalaki nani esalaki kaka bongo ezalaki wana sikoyo jeudi nde nakotaki église vendredi sikoyo samedi dimanche nalamuki biso na ntongo kaka ndolenge wana esili te bavoisin baye komona ngai koya azwi ngai na église bakei bango nyonso na bato wana balobi te toza na place moko oyo tokoki kokende mpo basalisa yo omona songa normal makambo nyonso to wana naye koyeba ngo apres wana ntango nasi nazongaki mpo wana naza komiyeba na ngai te soit efalaki akufa na ye wana ngai mpe nazo bango mpe balobi te ezela tosolola ntango aza kosolola na ye malobani ezali kaka bongo azali consiste kaka te malobani soit akoma libongo soit akufa na ye bango mpe balobi etangi tosambelaka komi boye prophétie déjà bimi déjà témoin wana efalasala bien ye nde motu koza na ye akosalisaka wa injour na boye baexplike ye wana baconvaincre ye deside nango mpe aye kokende. Soutien qui est, sa mère voulait attenter à sa vie. Comment se fait-il que dans sa narration des faits, une maman qui voulait bien les tuer pouvait l'amener à l'hôpital pour qu'il soit examiné? Cette pauvre dame qui l'a amené même auprès des hommes de Dieu pour qu'on puisse prier sur lui, pouvait-elle chercher encore à tuer sa femme, son enfant? Nous avons dit. ebisi bango kita mwana na ngai natiki awa bino botikala donc ye azala ne à l'aise te botia kaka mal à l'aise azala kaka mal à l'aise soki asengi bino eloko bopesa tozali kosenga bango ozala eloko bakopesa te kopesa ye eloko te soki abengi ngai songo naza nango te azala kaka bongo soki naza nango na kotindela ye
na école mpe soki bango kuna kete soki mokola koya awa na uniforme bobeta ye bino tu bobeta ye bosangele bobeta ye abambeni okoyesa boprefe kutuke diplôme wana mpe azwa yango mpe te na kokokanda wa te ntango bamoni mpena na diplôme zela moke malgré ça bozwaka mai na Kinshasa nde eloko yango wana oyo esalaki kena longo bato nyonso bakomaki nakomomona nesi bato nyonso bakonte ozongi Kinshasa ok donc ozalaki déjà na problème na mama na yo selon yo mama bande koluka aboma donc aboma yo bien anyokola yo azakoluka ndeti anyokola ngai ndeti ere moko ndeti azolinga ngai ere moko ndeti azolinga po maloba ni wana azakoluka kunaka yango wana donc mama azoloba eloko ya mama be akufa mama azoloba eloko ya mama be oyo bando osepela yango te donc ce qu'on fait retenir mama bandoloba eloko ya mama be oyo bando osepela yango te mais malgré ça yoye oye na Kinshasa oye bofana na esika moko n'est-ce pas? Oui. Ok siko maloba wana oyo bande koloba na Kikwiti na Kinshasa bandeka koloba ngo tanto ko mpe na Kinshasa oui azo continuer koloba oui ya moni logo aussi diplôme na année oyo année oyo oui année oyo les gens sont université c'est bimaki c'était bimaki et bien qui journée bimaki entre jeudi vendredi après vous faire maman ok aujourd'hui la résultat si vous maman dès que vous avez déjà pour fuir on vous avez na ngo ils ont continué na Kinshasa ok vous êtes ensemble avec jeudi na 14h30 on a eu soni nalalaki namoni appel au compte ere nayambi abi ezanga rike nga nabi wuyo olobi nini abi nauti église nakomi na ndako kasi sikoyo nakuti mama na mbeto aza ya kokufa nagangi au nom de Jésus koyebisanga bongo te abi ya solo boya l'émotion wana na crie nakiti kuna se nabimi na liputa ya sekre bato bakanginga eza ndinga berike nabenginga abi ya blandi nakufi me ya blandi nabeli te eloko grande sœur nanga abi tokende kuna tobandi omata tokomi liboso achange numéro abengi petite sœur bokomi wapi petite sœur abi tooluwe taxi toza na nzela ya kati nde kokoma toye tomoni na lopango kimia bato baza na bango alaise comme si problème eza te grande sœur nanga kutemaki toadoka sante bien te nga na ye tosala ye mwa mouvement ya nzoto abi oni rigela kokosa biso boye moto akufi na lopango bato bavanda boye mpe na ndako ye abandi bamoko mata likolo biso mpe tobandi omata na bafatigue abeleli alors nakuti bango te ndako eza okangama ti toya na nzela nabengi fiancé nanga nayebisi ye rige nabengi abie blandine aza okufa biso toya bana basi ye mpe ndeti ozala na pani tokoka te rejoindre biso na Kasavu donc ntango biso toomata ye mpe okoma tobandi omata na nzela mo tokuti siko oyere abeleli bongo atali efongola yango ntango afongoli porte tomoni rideau eza okoti fongola wapi petite sœur akutaki ngo na lidusu ya porte badiembelisi batikaka wana souvent toyebi te wana eza clé ya rigene ye moko adiembelisa nde ere petite sœur afongoli na nde fiancé nanga omata abi tomoni ye nina kaleson apamba alali na mbeto ye akrie tant tobandi okrie olanga mpona kokaita otala te donc naokika akri na ye esalanga bien nina koya na escalier bato bandi omata eza nini boyokanga boye tobi te rige na bengi biso akuti mama bango aza kokufa me toye tokuti ye te adepose fongola kaka bamoko bato bamataki bazali bamibali babi kokota no bolateli puta mpo aza mwana mwasi fiancé na ngai rakomi abi te bakota te nake esala rapport na polise nde yara ayaki akesinale na polise bapolisier baye basengi sikoke motu moko akota mpo afinika nde petite sœur akotaki
akuti na dra basipi elongi parti oka ye mono kake na position nini oyo akotaki akuta na position nini aobia ye ayebisi biso bakute bafiniki ye wana bazali na bapolisier bafiniki ye dra na poussin ntango baoluka moyen siko bazipa ye liputa ye alingi abendaka le même dra oyo aza nango mpo afinika ye nde amoni. Donc rien abengaki yo bazali genre bapolisier biso nde tozali na bapolisier. Bazali na bapolisier. Oui. Abengaki yo jeudi. Abengaka jeudi na 14h30. Alpe wakokita. Tu tokomaki awa. Okomaki bokotaki na rien. Kana azalaki. Bokuti oyeka na ndako ya esika mama azalaki. Po alobi toya na Kasavubu na ndako na bango yango toya. Waki esika c'est ça esika victime azalaki. Oui. Voilà la police na baete. Toye na bapolisier te toyaki biso no me na benga fiancé nanga a région de biso toyebi kaka te mosu azali crise nde yaza mwa moke olobaki akuti na lupango okuti kimia okuti eloko te ata simo te ke o moto akufiazala lupango bazali combien na se tomoni 2 personnes mais komata na baescalier tomoni motu lupango eza immeuble. Oui eza immeuble. Numéro combien? Oyeba numéro te. Oui, numéro T. Mais bon, la section le pas en le pas aux anciens biso. Oui. Ok. Partie victime, mais également au ministère public. La première question est celle de savoir, nous demandons au tribunal de nous poser bien sûr, est-ce que la partie victime ici présidente est présente? S'il vous plaît, la partie victime. Je pense que M. le greffier avait acté. La victime, la maman à notre client, est-ce qu'elle avait de bonnes relations avec son enfant? Maître, il faut poser des questions. Cette question a été posée à la partie prévenue. Monsieur le Président, écoutez, s'il vous plaît, le prévenu a répondu qu'il n'était pas en bonne relation avec sa maman. Monsieur le Président, parce que la partie victime avait confirmé qu'il n'y avait pas de problème avec, sa maman. C'est pourquoi nous voulons qu'elle ait confirmé. Partie prévenue. La partie victime, celle qui avait comparé avant, ça a été noté, le président a noté ça. Nous avons compris. C'est pourquoi nous voulons qu'elle confirme tout ça. La partie victime n'habite pas avec la victime. La partie civile n'était pas avec la partie victime. Monsieur le Président, ici, nous ne sommes pas en face de la partie civile. Nous sommes en face de la partie victime. Parce qu'elle n'a pas consigné. Mais quand même, on a acté, on a parlé ici que la défunte, elle était en bonne relation avec son fils. Nous avons suivi. C'est plutôt notre client qui dit qu'il y avait des problèmes avec sa maman. Vous avez une bonne relation? Vous avez une bonne relation, ok. Ça va? Merci, Monsieur le Président. Vous avez une autre question? La deuxième question, elle est dirigée vers le ministère public, mais à travers le tribunal. Oui, allez-y. Est-ce que le ministère public, à part les images que nous avons eues, peut-être balancées par les réseaux sociaux, il a encore d'autres éléments qui attestent que notre client est bel et bien auteur de ce crime, parce qu'il a qualifié de criminel? En fait, c'est la question. Nous sommes en matière de procédures de flagrance. Que ce monsieur, c'est un criminel. Sa place n'est pas dans la société. Si un enfant qui est capable d'ôter la vie à sa propre maman, non seulement qui a supporté sa grossesse pendant plus de 9 mois, mais qui a débrouillé pour lui faire étudier, est-ce qu'un tel monsieur peut-être est appelé un bon citoyen? La réponse est la négative. Silence, s'il vous plaît, silence. Et une autre question? Oui, monsieur le président. Kinshasa, oui. Tango ozongaki wana. Est-ce que vous avez une bonne relation avec vos voisins? Bon, d'accord. Ceux qui ont une bonne relation avec vos voisins, tant que vous avez les camboya, pourquoi vous quittez dans la police pour dénoncer les camboyana? Puisque vous avez la possibilité, vos voisins besoin canadé, mais nzinga va poste à la police ezali. Quand nous quittons na poste à la police pour qu'on doit que non, pour na taputer na likamo na nibanda. Papa, liboso non, j'étais émotionné. Deuxièmement,
je me suis retrouvé à l'église. Comment je me suis retrouvé à l'église? Avec l'émotion, j'ai cherché la cime. J'ai pris la cime. J'ai dit non, je dois d'abord alerter la famille. Et là, on a déjà Oloba Kiamo. Ok? Donc, le tribunal comprend que vous avez une émotion. Mais sous émotion, vous avez quand même un réflexe. Il y a Oloba Sim, il y a Oloba téléphone, il y a Oloba pasteur, il y a Oloba ma famille. Pourquoi se retrouver dans Kingasani? Pourquoi vous avez le même réflexe ou au Kitanefis? Quand on a posté à la police, pourquoi alerter la police par rapport à l'Ikamawana? Parce qu'apparemment, vous avez moi, je suis 60% d'examen d'État, ce n'est pas donné à tout le monde. Alors pourquoi pas au Kitari n'a pas la police, même dans la commune, ou alerter les Kangouana. Si réellement il y a tout ça la gamme. On a eu temps, on a quelque chose on a bien la famille. Si on a victoire, on est parce qu'on a appel. Colonga au pala, si victoire, donc on donne notre cabine des alagité. Appel les cabines des amis, appel ou on a basé sur l'appel. Ok. Mais si quoi? Tant on constate que maman a couffé, pour Nanini au Kima Kindaku, au Keko s'est retrouvé c'est comme Soussou, et pourtant au Bengaki, ma membre de famille, il fallait que la baronne ne fasse que voilà, pas constater ensemble. Oui, d'accord. J'étais envoûté, je ne sais pas. Je ne sais pas. Tout ça, il y a un débat, na balcon. Namoni batu baye babandi otumbola to kanse ko bomaye ogomi ete na kipaki bango te. Après maman Blandine aye akitaki na ya bosane ko la kanabi na kepa noko ema so na ozo tant maman na ya bimi akei asali pe wenze aye pe na ba camarade na ye na tunie alamba ki oliaki abi oui apesa nga pe biloko na die. OK. Donc, dans la circonstance, on a prévenir Rigen à ça qui va déclaration. Maman a eu tout est parti comment? Les dimanches ou bien les nuits? Parce que moi, il vais commencer d'abord à exercer mon truc pour comprendre la vie. Je vais vous dire que je vais vous dire que c'est là qu'il va me dire que c'est là qu'il va me dire néanmoins, dans le mois où Kinshasa, là il est au Mongolais. Je vais vous dire que je vais vous transport à Kabou, je vais vous dire que je vais vous dire que si je vais vous dire que je vais vous dire Kumi doa nakana magumu na bengi. C'est là na benga chiba leki na mai aya ndaona na konsa na Kristo ndiye kwa rasa. Na bengi chiba ndio na aya na bandi wa bandi titi. Nani abumi mama Blandine? Sur les amis limo, ok, il n'y a pas de problème. Nani asilisi bomoi ya mama. Rigel, il faut coopérer avec la justice. Hein? Il faut coopérer. Nani à mettre fin à la vie à maman. Papa, je vais vous expliquer là, audio ana ou audio chawana. Avec un peu de éclairci. Éclairci, bisous. On peut innocent. Moi, je ne vais pas été jamais. Vous savez, on a eu pendant que on a essayé de se faire un peu de temps. Après, on va voir que na beta zizi bien na sala ki boye azongi sa ki ngabe mbata ou bien boye na boye loko ata lupango ba ba ili ngate Rigel.
tribunal, ils ont posé ma question. Hein? Avocat doit rappeler jusqu'à ce qu'ils ont présumé innocente. Hein? Ils ont présumé innocent. Ils ont présumé innocent. Dans ma rambo, parce qu'ils ont reproché. Ok? Vous avez un droit à répondre. Vous avez un droit à garder silence. Les questions tribunal dans un tour, c'est par rapport à ma camonée et les kaki. Bonjour papa. Moi nous avons la camarade Nangaï. Abonné maman naïe na Bambeli le 22 août 2022 le 23. C'était le 22 au Koufi. Le 23. Ok. Maman naïe, tout seul naïe, vers 19h45. A commis Nandakou vers 21h. À ma grande surprise, c'était prévu tout le lendemain. Non, moi na abomi maman naïe. Moi naïe akimi aketi na kingasani na église oyo ya pasteur akena olala kuna. Tandis que tant abomi moi na maman naïe azolia alali kana kati ya ndako wana na ebembe. Donc ezo pesa biso somo tango toye koyoka mercredi 2 jours après bakomi koluka ye atiki camarade kaka na mbetu na ye achubi mbeli awa na kingo achubi mbeli na côte. Donc vraiment incroyable. S'il s'agit que dans la message, dans une image, on peut que la image, il y a un moi et puis c'est somme. Et ça vraiment, les autres devant personne ou la bande au foot là. Est-ce que ça kuluna? Moi na banda kotanga. Aza kuluna te. Aza ki moi na penza ya ndako penza. Aoutu ko s'il s'appelle, aoutu ko présenter en vue déjà avec 60%. Donc vraiment ils ont payé sa somme. Va ébeler exacté. Tous la justice à sala, sala nae. Maintenant tout ce qui est na maboko ya justice. Motemi papa. Toza on a venu au Pala parce que toye ko tala mwana oya ndoki oyo abomi maman na ye soi-disant on a appareil asengaki maman na ye mbongo asomba appareil nde mama ayebisaki ye ke azela. Bon, kozanga patience azui achubi maman na akangi atiki yeni azui alali se bemba maman na 2 jours bakanga kutu voisin na bango boye na mesure d'enquête mais taki nzamba za nzambe na makila ya maman na eza makasi ne kamisi awa na kosenga na l'état a punir ye biye nenga zawana nzamba ko soit sera bomaki oyo ngeza lisumu mais le quoi ya sali mabena l'état punir ye avant d'arriver à tout batindi côté abandon akenda kotanga na mito diplôme na ye dunia kanga azwango na 60 ans. Siko na mito oyo ayeli mama na ye kwa sombele iPhone. Mama na ye alobite to futa na ndaku place tozolala après na yo kopé sombo na lukilo somba iPhone. Mwana siko ya moni njire mama na ye azana mbongo denga ye ko boma mama na ye balobi atukutu ko bima libanda bi makala.
banda te toyebi nini eye te nga naza makulutu na ye mama na ngai yo mama na bakoko na bango balandi mama na ye azobenga ngai yaya na bango akuluna te bazalaka na mama na ye bantu nyonso bayebi te azalaka kuluna te akipaka kutu makambo ya bato te toza na komini Kasabubu na Kasabubu. Ma Mission TV, le miroir du monde.